Nga lisolo na ki nanga opesa bino suite à lisolo oyo ndeko mwasi ayebisi nga nunu na ye akomaki kobima na patron albi munanga naza na ba preuve te namonaki bango te nakangaki bango te esalami ke ye moko fi yango aye koyebisa nga ke mama limbisa nga mobali no aderangeaka nga mobali na yo alingi azwa nga ki deuxième femme abandi opesa nga mbongo mpo yo ofuta nga moke andi opesa nga mbongo ngai na ye tobimaka ensemble ba weekend. Tout à l'heure, na bino na vidéo que moi si yango engagé ki nunu azali d'origine anglophone aza nigérienne. Moi sanga lobi lokola na bana misato moko aza ne maternelle mibale bana école élémentaire ça veut dire école primaire et que ça la paie bien pour na ba aide aux devoirs surtout l'anglais hein donc que sunga pe ngai na batage na ibisa ki azwara asalela bango prise de bain kolia na ba devoir d'exercice ngana yaka 20 heures. Mais après on a zongi na futake au noir toyo kanaki lokola pe aza pe na ba situation na uti ko ya France azo régler makamna ya mikanda to kanaki na obi to kanaki le kaka bien mona kaka nazo remarquer mobile langa comme ko ya plutôt na ndako na bi oh, comment ça se fait kozo ya plutôt na ndako mais na tilta kité na moni ba débit mingi na ba compte na ngai parce que ngana mbala Antoine na même compte joint nazo mona ba 100 euros ba 50 euros ba 20 euros ton na tuni oh non nazaki na likamo fa na régler allez na kamatara na livrer a na zongisi poto po ba fraise à la thé moko msusu kaka ye wana mwasi yango ayeveranga bandi kolela madame forgive me please madame même c'est nini a expliquer nga mobali na yo alinganga alingi tozala mwasi na mobali tobima ensemble ba weekend lokola yo melaka te lokola yo za na tante okibaka kaka bana ye aolinga tozala ensemble nga na ye andopesa nga bambongo ofuta nga bambongo na loba loko te mais nga na réfléchir na lobi te madame nanga zaka gentil nanga madame nanga zwinga aidaka nga na lingi nanga bongo te yango na ye koyebisa yo mbali na yo azo harceler nga na lingi te ya lobi muna moni Dieu est bon comme naza mwasi malamu fi yango ayiveranga mais nandimaki nanga pe fi yango te nazeli mobali nanga ya na yebisi voisine nanga soka ko récupérer bana pona ki na situation familiale ya ko régler baninga nanga tango mobali aye na tie bango mibali na confrontation na yebisi mobali nanga tala mwasi ya lobi boy yo lobi nini oh aza lukuta nalingi susu ta zalawa abima na ndako abima kata musalo aza mundumba pamba mwasi abima ndeni ozobenga nunu ndumba oza na droit obenga mutu ndumba okangaki na eloko osale bino na bino mbali bokomi na niveau ni po benga mususu ndumba oza ndumba achenga na kisi ayiba nga bambong azui carte bleue nanga oh mwasi alobi nga nafuta ke nga nafuta kaye na espèce makamba carte bleue ebimi wapi uti wapi mobali alobi te hein kaka une fois na mona ke na restaurant na invité ye na ibika nono na invité ye azui nga carte achenga na kisi mola so ndumba mwasi alobi tala ekomaki moi ba échange moi c'est un peu anglais na ba français otengama mwasi alobi na nunu na ye nga na ofuta yo mwa onyonso ata osisi te mwa na ofuta yo zonga na ndako lobi tokutana na opesa yo mbongo pour l'instant koya susu te na koexplike bana ke ozali na makambo osala to trouver solution mobile mwasi alobi na mwasi omoni ndenge ozosalir réputation na nga omoni ndenge ozobebisa foyer omoni ndenge ozotia malédiction na foyer na biso nga nayebi te nakangi bino te boyaki mwasi na mobali ye mutaye koyebisa nga baife yo ozose défendre ozolobaki eza lokuta nzambe mutayebi vérité à partir ya lelo yo pesanga kaka carte bleue nalingi susu te ozwaka carte bleue ngam na ondogire yango nyonso lokola toa compte joint ngam na ondogire makambo nyonso oza na besoin mbongo ngam na ondopesa yo mbongo c'est maintenant moi qui vais gérer ça et puis papa nanga okiluzusala ba test na yo nga na yo toke 1 2 3 ti na laboratoire to sali ba test na mona yo na likam na mona on a maladie nga na osenga divorce po o esali ezali trahison donc nga na zui mutu po na bana po na bien ndako na biso yo zo bima na mwasi yango soi-disant oh kange nga na ye est nga na bima na ye est kange nga na ye nazo biso aza muyibi yo engagé muyibi engagé mutu en plus au noir oyebi te ndengani azali ebi makambo na ite aux engagés moto noir ta siko makambo asali tala ki muyibi moi salobi la meilleure défense c'est l'attaque quoi attaquer ngate combien de bateau engager bateau noir ezali pona
aider biso pe parce que impo azwaka pe trop hein? Donc tika na oba kosala boye na boye yo oza nde kimulaso yango wana ozosiko koatake nga eza faute na nga lokwa na engage mutu noir bo soki mpe azalaka déclaré ongo bima neti ongo bima na ye te pesanga réponse longwa kuna tika buzoba boyeboye boniko oyo moninga nani yo moninga zoba ongo kitanga likola bandingari oyo ekomi matata mwasi alobi mona lokwa na preuve te nga moko na gérer couple nanga na gérer bana nondo na réduire ba heure nanga musala na tika bana ti 18h oya maternelle 18h30 oya élémentaire 18h nga moko na skipe bango. Je me suis dit, et ça pour une bonne cause, bana bakola na bango, tant ban bakola, na sengi patron na ngana salara les quelques heures en télétravail pour na gérer makamba ki nounou boina boy en tout cas et bangi singa et bi ke ba nounou a bien baza mais ma pépé baza mumbali nanga na ndimi nanga ité mais na preuve te na monité yangwana na pesi lisolo bandeko nanga ndeko mo sa pesi lisolo bino ba mibali bosala rabongo botike eza mabe parce que bozo mema malédiction na foyer bozo mema bénédiction te donc bo réfléchir avant que ça là ba acte boy et qu'on répercuter na foyer na bino eux ça en bas commentaire qu'est-ce que vous en pensez je vous dis à bientôt.